Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Bandeko balandi ya Congo check check TV. Na pesi bino mbote ngai wa bino na kombo ya Cœur Sensible Mbimba. Na pesi lisusu boss ya site oyo Papa Sibu Mutombo mbote bele bipai oya kutami elongo na libota na imobimba na pesi penza longonya na ndimite ke bipai yo na ngambu kuna bana boss aboy po boss na biso aza mutema munene na ngambu wana kwa na ndimite donc na sala baduti likambo na enango na mkona lelo ezali penza likambo ya pasi ya mawa pe ya douleur pona nini bandeko na ngai banda na botama na se na tango oyo nazali congolaise 100% na yo kaka or na diamant ezalaka na mboka na biso me na tikala komona yango te tina lelo na botama pe na famille pauvre mais nazala likambo ezosala ngai passe tout d'abord boyoki kombo na ngai ezali Cœur Sensible Mbimba nazala mutema oyo esiportaka penza komona biloko moko ya mabete na poti na lombango na ke penza noki na liwana ya ndeko na biso Rossi Chimanga vraiment za likambo esali pasi kotala ndeko wana ndenga azobundana na pasi ya liwa bandeko na pesi conseil na bandeko nyonso tango bokendaka marche ndeko wana ilakisaki ete azalaki nao na makasi na nzoto mutu nyonso oyo atali video wana amoni ndeko wana alali na mabele azolamuka tie kutu boye balongoli elamba saki azalaki nano na vie nangi napesa toli ya mokie po bakongole na ntango likambo ekwei bazwaka soliso te ndenge ngai nazoloba boye okomona badokter babimi balisansie babimi mpo na kokorge me na ntango likambo ezali mutu moko azwaka soliso te nazoloba mpo na ndeko na ngai ntango ye azalaki na mabele azobaluka azalaki nano na vie eloko nini naloba bandeko bokenda na marche bomoni mutu babeti ebale akwei na mabele azobaluka azalaki nano na energie na age oyo aza nango aza elenge bino bokamati boentoure mutu bozotya makelele ya ebele solution moko bozozwa te bandeko nazopesa bino conseil na ntango bomoni likama ya ndenge wana ekweli bino mbala nsima bosombi koka bosombi tomate bosangisi mbangu bomelisi ye mpona wuti koloba ete badokter na balisansie bakobima baloba na ngai ete ezali ndenge efungamaki ndenge wana moye makila ekangama elenaki ozala te non docteur azalaka na besoin ata ya 10 minutes ya mutu 10 minutes ya pamba kokobikisa molimo ya mutu ntango bino botelemaki bozoloba solution moko bozozwa te soki bosombaki koka bozwi bosombi tomate oyo apele tomate oyo ezaka banika wana bosangisi papa bopesi ndeko Rossi alingaka garde ata 15 minutes ya pamba peut-être na leta boluka hôpital bongo ya Rossi mbelekei te mais faute na bino ezali ete makama wana eyaka mingi na ntango ndeko akwei boentoure d'abord ezali mboka ya molunge na makele na bino bozoganga botiki mutu tamolai bandeko bosalaka makambo ya boye te ndenge nga napesi ndakisa wana mbala nsima mpenza bokenda lolenge wana eza facile na Kinshasa wana ntango tokoli okokokima mbangu na lupango ya ngambu osengi mbeli mutu akopimelo azali te osombili
nzanza ya tomate osombi koka bo mélanger mutameli mbangu pour garder ata 15 minutes boluka solution ya kokenda mutu na kati ya hôpital. Mais ndenge lekelaki wana ezali pasi pe mawa pasi esalaki ngai ya makasi natai lisusu tata na ye vraiment naza na ba émotion. Papa na ye azali tout d'abord mutu ya tension. Mwana wana azalaki icône ya famille, azalaki baoba ya famille, molimo na yeke kaka boye. Biso ba congolais. Pona ni tozomona pasi ya boye nzambe. Lisumu nini oto mimi. Ndeko na biso rosa na âge ya 35 ans atiki bana na yemi bale, famille na ye telengani, papa na azolela, mama na azolela, bandeko ne batika na pasi, biso nyonso mitema ezoki. Yango wana bandeko na ngai bosalaka te likambo ekwei bozoloba bolukaka na solution mbangu mpo ngai ndenge nazomona soki solution ezwamaki mbangu molimo ya rose elingaki ekende te non po azalaki nao na énergie nazomona ndeko mobali ndenge azobaluka na mabele atombwani boye alongoli elamba na ndenge bomateke na mire ake na lupango mosusu ntango wana nyonso elekaki soki moko azalaki moto esprit amélange produit onga na lobi wana koka na tomate na miniti oyo peut-être tozobeta lisolo ya liwa te mais epesi pasi nayoki susu mawa na mwasi na ye atikali na bana mibale moko ya 14 ans na bebe ya mukie vraiment epesi mawa pasi epesi mawa pe pasi mama wana azolela bandeko omoni likambo mosusu na ntango ezio nanu te okoyeba grandeur nango te ndenge famille wana ezali wana baza na douleur moko bandeko so balati douleur wana okoloba ite bolongola mbangu. Et puis na kati ya télévision nazokoka kute kotala image ya ndeko wana rosi ndenge azobaluka donc epesi ngai pasi ya makasi yango bomoni ete naza na noir tozali mpe na kati ya matanga yango bakongole nyonso bipai oyo bokutani likambo naloba yango mete fois na moment oyo toza na matanga na mboka eza na bandeko mosusu bapesi biso courage ya koloba me toza na pasi me nasengi ete na kongole nyonso tozala makasi ntango faiblesse ezali mungunya ayaka mpenza akoti avandi mboka ekei tozala makasi. Bandeko nyonso oyo bandeko kolanda cœur sensible mimba eza na bato ebele mpenza bayebi ngai par-ci par-là naza mpenza mopaya te eza na mokolo moko nalobaka ete boyebi ngai puiske biso tozalaka na biso baimpoli na bizaleli te. Impoli ça veut dire tokotaka na portable ya moko na mosusu na ndako ya moko na mosusu tosengaka permission te. Yango wana cœur sensible mbimba aye na Congo Check TV mikili nazosala sikoyo bipai wana yo moto bandeki kolanda ngai na YouTube obandeki kolanda ngai na WhatsApp obandeki kolanda ngai na Facebook natika lisusu cœur sensible ya WhatsApp oya ngai moko te na komi sikoyo na Congo Check TV Congo Check TV Europe boya bosabone bandeko na ngai eloko na sengi bino bopota penza mbangu bosabone yaka penza noki napesa yo conseil moko boye tango yo ozoya noki koke nationalité zwa penza autoroute oya mbangu na Congo Check TV Europe wana penza osabone obando komona cœur sensible mbimba azawana nazosala epai ya boss na biso Papa Sibu Mutombo. Likamoko ezali mbeba soit na famille soit na libota mais na ngonga oyo azali na kati
ya Congo Check TV pona kopesa ba conseil, pona kopesa biso ndingisa, pona kolakisa eloko moko songolo na tango e marché malamu te. Ye penza aza mieux placé ya kopesa ba conseil nyonso na Congo Check TV Europe. Wana papa Georges Djunga, grand frère bipa yo kutami na peso mbote ya ebele elongo na libota na yo mobimba. Na pesi lisusu MKD mbote be makopa. Ki makopa ngozalaka na église na peso mbote ya ebele na pesi susu molongani ya papa na biso Sibu Mutombo mbote ya ebele mama fanda na ngwende na yo wumela ebongana eza ya yo. Na pesi mbote na ngai na boss Sibu Mutombo boss mo penza ya mutema munene na ngambo kuna na ndimi na ngate bakoza na boss ya boy ponga pena na sana ba doute bango soki bazana ba boss moko boy eza nka ba photocopie mais oya biso penza apona kate wanda na poti susu mbangu kopesa conseiller papa na biso Georges Djunga ye penza donki na tangu likamoko ezali mbeba soit na famille soit na libota mais na ngonga oyo azali na kati ya Congo Check TV pona kopesa ba conseil, pona kopesa biso ndingisa, pona kolakisa eloko moko songolo na tango e marché malamu te. Ye penza aza mieux placé ya kopesa ba conseil nyonso na Congo Check TV Europe. Wana papa Georges Djunga, grand frère bipa yo kutami na peso mbote ya ebele elongo na libota na yo mobimba. Na pesi lisusu MKD mbote be makopa. Ki makopa ngozalaka na église na peso mbote ya ebele na pesi susu molongani